Président, bonsoir. Bonsoir. Mes condoléances aussi, Président. Condoléances. Président, toza awa na bien mortel ya moko na bino moko ya bana oyo bokambaka na kombo ya Delta Force. On te tika biso un mot par rapport ya mort na. Non, non, je crois que Nassina Lobaki déjà na réunion où Nassali Saki ba comédien il y a 2-3 jours. Delta za parmi bateau ba banda tant que je ba organiser ko sangisaka ba groupe ba artiste comédien. Aza mutu akala mais seulement ye moko azako linga ko bima kamingi te genre na ye. Mais aza parmi bateau ba sali ba groupe marqué par difficulté mais aza na groupe na ye. Il est régulièrement à la télévision, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui a un sens. Il y a encadré tout le groupe. On a repéré ce message. Il y a un changement il y a un cannabis. Donc, c'était sa contribution. Jamais a décidé autrement. Et nous sommes là. Nous sommes bons. Lobby, tokozala na cinquantenaire, tokozala au tosalaka, et puis bon, tokoya na place des artistes, et puis tokonotika ye na entre terre et le ciel. Voilà. Président, message mon monsieur na ba artiste comédien au Kambaka, ba o ba monaka, ba superstar na makamba mona la radio. Mais na likambo soki ezwe quelque part avec alilisi na président Masumu na ba obazana en TPC likambo tango ezwa ayebi valeur na yo koyebisa na bato wana ni. Non, non, je pense que bato mingi bazoyeba kistar te soki eza nini soki oyebani yeba que d'abord avant yo bamosusu bayebanaka et après yo mpe bato bakoyebana gérer nde qui fait des tariens na yo sinon okosutuka lobi okomi mutu moko okomi en l'air moni mingi soki bazwi succès bakomi fier tout ça mais bazwa succès koleka bango koleka biso bazalaki mpe donc eza un peu nayebi te complexe moko esalaka bato mais soki bazwi problème bango nde bato liboso bazalaka motungisi makasi. Mais ce qui est problème, c'est que nous sommes fiers et c'est que nous avons soit organisation et tali magambo, il y a profession qui est artiste. Non, il y a avant c'est la fin du monde. Oh, ce n'est pas la fin du monde. Il y a toujours heureusement que l'association ANTPC, association Mounene, oh, il y a partout, oh, il y a continuance, respect, pour que chaque fois que artiste comédien, respect. Donc tozo bunda nango o bazana bango pembeni tokosala nini tango problème yaka bayaka mingi tozo sauver bazo voyager bakoma na ambassade asali gros dome bakosenga ye parfois papier moko boyebi ndenge na ambassade esalaka wana o remplir na yo ba makambo nyonso prouver biso que tu es artiste actif. Aucune wapi na association na ba musiki ba bani akoya directement na NTPC et mikanda topesa soki comme une ambassade ambassadeur batalaka c'est une association organisée reconnue parce que batalaka pe na ba consulta kapé tu vois to sauver ba te belé na ba frontière ba yema ba lufu tout ça awa ba sala ba gros do mais tango ko nini tout ça comme kuna ba mbiti ye o président yonani ongai makaya oya wapi ongai tout ça bon on le bon ça va kika kaka to aider parce que mais to songa nde ba to yeba ko gérer qui fait des tarias pour sinon lobby na français comme ba bien ba aigri au commune ko yokela baninga mususu soua parce que yo kansaki ke yoka non voilà. Merci président. Ma président pour libérer la vie sur collaboration pour travailler dans la famille mais comme toujours la famille problème exacté de travailler dans la famille tout ça nyonso bozomona wa programme ebimi ya famille non au programme famille mais comment on a place là mot des artistes comédiens par le président de l'ANTPC. Ceux qui sont en contact avec tu organisé mais
mais ce bamoni bomoni boye c'est que d'abord bayebi réputation na biso ya NTPC toza na concurrent et tout ça et que artiste comédien nyonso aza na conscience aza na souci ya vie professionnelle na ye azalaka toujours na kati association donc biso na famille comme toujours bato balobaka loba de plus en plus bazo diminuer o masumu alembongo tout ça mingi oyo bazalaka musika oyo mitema mabe mais oyo bazalaka na biso bayebi ke basumu basimaka mbongo te nga nalandelaka nde organisation de près de loin il faut nayeba eloko nini bosali ndenge nini po eza lokumu na biso gérance mbongo nyonso na famille biso nde tobundaka mpona kozwa mbongo wana na fondation Mama Denise Nyakero par le canal ya interface na biso maître Lombe nazo profiter ko pesa encore une fois Mama Denise Nyakero merci mingi pona matanga oyo akoti pe lisusu na kati donc voilà et ce que zo kota na kati azo soit artiste comédien valeur et biso yango nde tozo bunda pour que valeur wana ezala ba konzi ezala population zo na biso et kende toujours likolo merci beaucoup merci président.
nazoyeba